Il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Il mérite nos cris de joie. Il mérite notre reconnaissance. Est-ce qu'on peut bien le louer, bien l'acclamer, bien le magnifier? Jésus-Christ de Nazareth, lui qui dit un mot et la chose arrive, lui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Le pain vivant, le Saint d'Israël, notre rocher, le rocher de notre salut. La Bible dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Il dit, vous ne serez ni honteux, ni confus. Tu ne seras ni honteux, ni confus. À travers la louange d'aujourd'hui, tu ne seras ni honteux, ni confus. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je ne serai, ma famille ne sera ni honteuse, ni confuse. Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena mabanza mameke. J'espère papa nous nous souvenir à biso karaté. Oui. Na nyokwa mipenza. Na nyokwa mingayo na nyokwa. Na tinda kabiloko epa ya mwana nanga. Azwa kango te na ba chance. Pourquoi demain soki na tindi biloko akoke na agence wo biloko bongaki. Biloko komaki te. Pourquoi demain alela alobi papa makambo ba chance walo sala ka esile. Alobi na camarade moko akutane na ye. Alobi agence asile. Agence au temba na moko ekomi. Et vous a partout. Na seigneur numéro a pesing ya na benga kibina. Alobi FB international. Agence asile. Alobi papa ko banga te. Et ça va ka Paris kinité. Même kin Angola. Angola Kisasa Paris. Merci papa, je pense que aux moments où tu na ka oyo, tu as mis te belé na ka oyo. Parce que tia biloko na ba agence. Mais oui. Mais ba agence ngo eza ba agence te eza ba agent. Dibasoni au la biso. Agence c'est ça, c'est moko. Ça c'est moko. Awa na France, na Île-de-France, na Paris, agence c'est ça moko. FB international. OK. FB international, une collection Fiston Bassende, agence Yassir. Oh là. Awa ceux qui ont payé. Oh là. Zala si bien et comment. Et bon. Parce que awa tout ça va conteneur, Oui. tout ça va mituka, Mituka. tout ça va congélateur, tout ça va meuble, tout ça va bloc même ya kolia. Ils ont battu sous bazar. Moi va carton ça wana, va carton de biche ça wana. Ils ont battu bloc, tout ça va bloc à kolia. Oekindaka, tout ça va conteneur. Bongo awa toza na comme la ville, disons monsieur na comme la ville, et l'avenue Jean Oscar awa toza comme la ville bon na Kinshasa toza na avenue Maringa numéro 72 croisement Chaba Asosa. Oui, yango yebisaki. Wana ndi toza kuna na Kinshasa. OK. Mais to suki kaka awa te ndongo dikoloba. Na Angola toza même na Kinshasa toza na to tinda mbongo.
Ce qui me déconne à Pessi Awa, Neoza Awa, Soro Pessika à Sikoyo, na Netozali 13h Awa, 13h Jiso, Pessi Sikoyo, Ndekonayo, Tomwanayo, Azuna 13h 1 minute la Gishasa. Donc, une agence en bon, ça tu le crois, agence mon sous-sous. Ce qui aime les gens qui vont bien bon. C'est une complication. Oh, bah, t'as qui Robert Koto, Jean Koto. FB international, ils ont la complication dans mon quête. À part ça, Nangola, ndenge to ke na nzambe ndenge osunga to kota ma conteneur pour l'instant conteneur ezate mais to mema ba colis express nous disons la express ya mwana izo ke nangola donc bloc express zo ke nangola ya mwana EDD nangola pe ceux qui m'ont tapé c'est mon toujours na 13h juste na 13h 1 minute nangola qu'on a ba servi mais c'est bon biso la complication et en plus nangola ceux qui m'ont tapé si mbongo wa pesi euro awa kuna aozo dollar oh là aozo dollar FB international yango eza agence oyo bato nyonso baotinda babiloko na bango mpe ekoma parce que na FB international awa bato batikaka mpe bandeko na bango na Kinshasa baseni bazwi bato batikaka mpe bandeko na bango na ngola baseni nini ezwi parce que Fisto Basende asalaka mosala na ye na Allemand et en plus c'est un chrétien. Ah bon? Asa chrétien. Toza na posa ba agence eza ya bana na nzambe. Amen. Vraiment koli yango na ye nango. Ok, merci papa. Attends, je vais peser. On a fait ça. Awa toza na veni Jean Rosta. Donc 40 Jean Rosta na comme la ville carte na biso ya moyo la FB international. À chaque fois so yé au beti adresse au reçoit mbala moko là je vais peser et na refait ça. Oui. Donc c'est ça. Même adresse à Pesakina. 40 Jean Rosta. OK. 77 380 comme la vie. Bato mingi bakosani. Mais kuna ba pesa kité. C'est bon. Kuna ba pesa té ba pesa ba sengi kakambo. Bato mingi basali ba agence pour ça mais ma vie une agence fonctionnalité. FB international ils ont agence ya bana nzambe. FB international batinda kapé bazoka. FB international ils ont agence oyo soko pesi loko no ndenge otaki ndenge ozo ba fongola kolia mututé bazoka pe loko mo donc c'est ça papa. Comment papa? Jean-Robert. Ok. Oui, Jean-Robert Fou. Donc, Spinter n'a wana na banga kakotinda bona ki. Ah, wasoko tina FB international banga lo mote. Ba tuke kindaka. Ba twatie biloko ba tuke kindaka. Ah, ba cuisiner des trucs kindaka. Ba frigo kindaka. Ba instrument de musique kindaka. Nyonso oyo etina na ba agence na FB international to kindaka nango. Ba nyonso basala lokola ngai po vraiment. Bino bato botikali bosala lokola papa na biso Jean Robert botinda FB international agence assure. Ba collier komi. Nazobenga déjà kende ko. Collier komi, nazobenga déjà. Pourquoi pas demain? D'accord. OK. FB international client yaki na kolela azonga na koseka. FB international agence assure.